Le lenge zabo ba passer na mine belé ba ko zoa makambo et pas na biso na Brazzaville ou et pas na ngai na niveau Brazzaville. Tant le blaga souvent ba passer na bino ba tant ba zoa makambo ba respecter ba principe té. Na biso ko très bien na actualité mo ko na sala na yoni sono très bien ba passer na mine belé ba zoa makambo ba respecter ba principe té ba cause pe na ba circonstance écoute amela bango. Yango ja liboso ba c'est ça. Est-ce que vous assure penza que pasteur Mabwanga sa ayi ko zoa biloko ya mulili pona musala na yo asalaka oza sir po batu bazolanda biso ebele batu bazana besoin ba comprendre pendant que yé a déjà prison mais procès en appel basala qui appel est-ce que vous confirmez biso bato ba olanda biso que ayi ko simba bisimba simba? Oui, bien sûr, ako saisir makambo azo respecter ne ba naza maître spirituel na lukara ba client mingi ne ba kakati na ngai parce que y a comme partenaire privé y a niveau temple du savoir. Les temples on a ça, les temples du savoir, on a utilisé le pouvoir na biso ancestral, il y a des bottes na biso. Donc on a recevoir ma kama spiritualité à ça la kana kati ya lingomba na yi, ba mone comme vrai pasteur. Maintenant on a ça na makambo na ba cause on a ekomo landa yi, c'est ça. Oui ba pasteur na biso, pona nini gara Mabwanga sande o dénoncer mais ba misusu wana o bombi bango. Mais ils ont beaucoup de pasteurs no bango souvent même Denis les ça aye pa na ngai ma kalamba baza ebele. Na mo kati na ngai beaucoup de pasteurs qui ont la mouchoir magique. Denis si opesa nini parce que le bipé Denis si opesa nini. Na pe cette dévoilation, il y a dévoiler mon tout. Ko ba conscience na yo besoin no yo na besoin. Besoin yo o songer à le belu ngomba la moko. Notant autant à tamate, on a plein droit ya ko recevoir ba coordination sur mon vie na ye. C'est ça que ozomo na ba pasteur na bino, bazo ko bima ba vrai pasteur. Noko ya mama na dino atiki biso. Noko alobaki ke pasteur Mabwanga sa a outé ko recevoir mbongo moko akabela ekutu mama Nadine $1000. Aki ko luka porte-monnaie magique pas na otebe. Bon, pasteur Mabwanga sa aussi a ko recevoir multiplication. Multiplication mbongo zalaka ozana $100, $100 na et comme $1000. Ça dépend montant oyo ko loba. Oh, on a 100 €, et comme 20 000 € dans ça, on a une multiplication. Alors, on a portefeuille magique, des multiplications, ils ont un coup de flamme. Tant on a une multiplication, on recevoir un bon wana. Mais ce moment, les bosso, on y a un autre, à quel moment, à mon kabila bateau. Et on est PC, bah, cause de ma cambona, parce que mon les bosso, on y a un autre. Faut que. Ou bana famille, wana. Mais ça, j'en ai un peu sa carte, na bango, bah, c'est croire à son aïe, t'es na baïba, oh, non, c'est pas se croire, que nous a passer à solo. Ala pasteur Lokuta a recevoir ma kambebele katina ngai message on a repé sa bango ezaki ba se tracasser te yende muntu asali lolenge wana par rapport makambo ya saisir ki na spiritualité a respecter ki yango te message na repé sa bango yango wana ceux qui bazana besoin ba mona lolenge na sala ke musala. Merci beaucoup Bandego Balandi partout à travers le monde. Bienvenue sur Vision Plus Télévision et FESA RDC. Et c'est moi Makasi Ozala Liboso Nabino pour nous représenter l'émission et Bobo Messano avec votre humble serviteur César Kamoto. Toye Natangwa Lelo, Kobeta Masolo, toujours il y a affaire pasteur Mabwanga sa oyo ezolo bisabato ebele. Ba rimer ebimi ebele bato ebele balobi yem tabomi bato mususu balobi yem taboma kité mais on est allé plus loin totali ba vidéo mususu bana bakomi koloba ke papa muto abomaki pendant que yemoko na ba justifier na ba nga ko se justifier devant ba juge après ça qui explication no ezaki clair to éviter est-ce que bana baza intoxiqué contre papa na bango to Isaiah solo ke pasteur Mutabomaki. Natongo ya lelo tozana plaisir ya oyambela bino maître Adelar oyo aza moko ya ba voyant moko ya bato basala musala oyo ya spiritualité yepe alobi azana maramba koloba alobi le pasteur Mabwanga sa il est pour quelque chose asala ki lo moko we bandai ko senga sacrifice yende mutaroye bisabiso sacrifice ango elo nini yango asalaki yende mutaza invité na biso na tongo alelo maître Adelar bonjour. Oui bonjour monsieur César. Bonne santé. Oui santé très bien. Musa les okende. Oui musa les malamu en plus peso kende malamu. Musa les okende malamu lelo oyego yebisa biso ke
Pasteur Mabwanga ça il est pour quelque chose batu bazolanda biso sala que batu ba comprendre aza pour quelque chose asali nini exactement et puis elo nini sala ki non sacrifice wane salema. Bon, exactement par rapport Nel Sabino souvent na ba pasteur na bino ya Congo Kinshasa parce que ngana za Brazzavillois mais na tangi awa na vandi souvent na récupérer pouvoir à partir de Brazzaville na niveau mboka na biso le lenge za bo ba pasteur na bino belé ba ko zoa makambo et pas na biso na Brazzaville ou et pas na ngai na niveau Brazzaville tant le blaga souvent ba pasteur na bino ba tant ba zo makambo ba respecter ba principe te na biso ko très bien na actualité moko na sala na yo ni sono très bien ba pasteur na bino belé ba zo makambo ba respecter ba principe te ba cause pe na ba circonstance écoute amela bango yango ja liboso ba komi ko boma uniquement à par rapport que ba comprendre comment ko ça na makambo bazo ko saisir notamment on recevoir makambo pas mettre de là il y a moi ko respecter makambo on nyonso zo ko lobela yo c'est ça. Est-ce que vous avez sûr que Pasteur Mabwanga ça ayi kozwa biloko ya mulili pona musala na yo asalaka oza sir po batu bazolanda biso ebele batu bazana besoin ba comprendre pendant que yé a déjà prison mais procès en appel basala qui appel est-ce que vous confirmez biso bato ba olanda biso que ayi ko simba bisimba simba? Oui, bien sûr, à saisir makambo, à respecter les principes de tant on recevoir makambo ici ou makambo oyo ya ancestral, faut que respecter les principes. Quand on dit qui c'est marna di bon peu qui c'est marna kufa, mais kufa déjà on a comment recevoir et à comment ko mabato inconsciemment étant que ba esprit bazo ko diriger, tant ba péché makambo ça là bozon ça bo fort. Tant on recevoir makambo ya spiritualité. Na kati ya spiritualité, on a différentes coalitions ou liens autour de la ka. On a ça la kata on a péché makambo faut respecter ba principe on a péché. Parce que hier a comme ko décrocher na ba principe on a péché là a comme ko déborder. Dans ce non herbe faut ça la botan on ça la ngote. Ba cause ko là yo, yango ne komo là déjà, c'est ça. Maître de là, yom to pesa Mabwanga ça kisi yango. Oui, à recevoir qui makambo bien na spiritualité na kati ya ancestral na biso. Est-ce que vous avez procès naé les anons na justice tant que vous avez la biso yozo affirmé que yom to pesa qui est yango aux en la possibilité il y a démontrant que ngam na pesa qui est pe ba principe nini yo pesa qui a respecté te ba principe o ya ko sala ba lien de coalition ya prière tant aux autres sala makambo église ni tombama ozo ko isa bandimi ou bandimba c'est quoi katina yo tant on recevoir initiative moko ya spiritualité et côté katina yo na ancestral on na sa elaka et comme on a ba possibilité moko valable faut ça la ka lo lengo yo ngai na lo bila kio so comme ko déborder ne si mama kamone e ko ile obongo je suis prêt aussi ya ko dénoncer lo lengo o ya ko témoigner o nyonso a ko recevoir pas ngai c'est ça et ça les magi na ngonga nini pe les gars ki ndenge nini yem ta luka kiyo to ba mema kiye to yo moko mto luka kiye bon dans un maître spirituel na lukara ba client mingi ni ba kakati na ngai parce qu'il y a comme partenaire privé il y a niveau à temple du savoir les temple on a ça il temple du savoir on a qui ba pouvoir na biso ancestral il y a des bottes na biso donc on a recevoir ma kama spiritualité à ça la kana kati ya lingomba na yi ba mone comme vrai pasteur maintenant on a ça na makambo na ba cause on a et comme olanda yi c'est ça. Olobi ba pasteur na biso pona nini gara Mabwanga sande o dénoncer mais ba misusu wana obombi bango mais ils ont beaucoup de pasteurs no bango souvent même denile ça aye pas na ngai ma kalamba baza ebele na motanga sikoyo ekozopso temps à par rapport ya tikabwe otangi kombo mo be wana ya mutu mo na zala net très souvent mai kalamba ya ki pana yo papa mais babika muso salaga azulango wapi makamu ya salaga pour ça babika muso mo te ya sala oyo yo mona grave. Parce que nous sommes à peine dans la yango. Non, Aza et le côté à par rapport que à saisir makambo kati nangai. Beaucoup de pasteurs mon que Aza ça la mouchoir magique. Tant les si au pesa nini parce que le bipé deni les si au pesa nini. Na pe cette dévoilation, il y a dévoiler mon tout. Ko ba conscience na yo besoin no o yo na besoin. Besoin yo o songer à le belu ngomba la moko. Notamment autant à tamate, on a plein de droits à recevoir ba coordination sur mon vie naie. C'est ça que aux hommes on a ba pasteur na bino, bazoko bima ba vrai pasteur, or bazoko ça la ba dévoilation, ya ko dévoiler mon tour na kati ya makamo ya spiritualité. Nous on a kati ya monde molili, asu na monde bonzambe. On nzamba za kamoko to ça elaka. Na place la nzambe. Est-ce que koyo tangela biso 5 pasteurs ou bien 5 chantres oyo? Bazo ça la nzambe na kinenga solo te.
Bon, bango nyonso presque na se croire na pasteur mon côté ni prophète moko hein. Bango nyonso baza neutraliser. Non ba ça ba pouvoir spirituel. Donc il y a moulili makasi pour yo ouvre na vrai pasteur, c'est ça. Toza na ba témoignage belé ya ba pasteur oyo ki bonzambe za vraiment kati na bango na ko ikotangela o la pasteur Atoms ba tout ba témoignage pour na mais yo ndeni no luka ucha bango nyonso. Azala qui concentré makamo yo ko ça donc on recevoir on respecter ba principe beaucoup ndimela yi par rapport le ligne oyo à concentrer makambo yo à recevoir, vous voyez. Tant on recevoir makambo oyo ya spiritualité aussi yango o comment concentrer yango tant on a concentré uniquement sur place yo moko bo sentir que makambo nyonso ça la bokino ezon dimela yo ki makambo vraiment passer vraiment za solo or katina yi oyebi yango te. Denis Lessia Lobara, écran prophétique, hein? Il y a un Lobara. Écran prophétique en haut, et où t'es pas naïo, et au juste écran prophétique et zanini. Mais écran prophétique, il y a comme écran. Écran, à un lien moko assez dur chaque année, vous voyez? Pas écran, mais écran. Écran, quand c'est écran, et ça, même en écran. Écran, écran, c'est comme on a, on a, oyo muto, on a quatre dans vision. Mais on a le black qui a premier mouvement. Non, autant la vision muto, écran, na écran, et ça il est comme encore. Non, autant la vision na yo, il y a oyo au songer. Azo le belo automatiquement. C'est la même chose dans sa dévoilation. Il y a que ça la actualité ya muto, il y a que yeba oyo ça n'ont besoin avant que yo le belangai. Yango yé pesco ça la ka o a recevoir on a kati nangai. Biga Denis Lessia Orlando biso ndeto sali émission bo Orlando biso aux en a possibilité que ceux qui essayent que notre chabino mi balé na plateau boé. O loba mambo zo loba na misu na ye. Na luka ngoku to pe na zaka na besoin nango. Vu que ya muna ga no sala ba démonstration o bango babenga ko te pasteur ko isa mutu. Tant ko isi bat na église bandimi ba ko ya gate. Caméraman pas quoi y gâté mais au jour ya gozana caméraman ba mange au ganda mo misula ki ya ngam mutu na ya ko koya so bio za journée c'est payé pour koya les jours ngo papa to mona route batu na ndako achega numéro de téléphone mutu abengi abando yebisa mutu wana na makambo ya vina e wana eza associé eza clic za clic moko salami pourquoi et salamaka soki yo zo benga ye azaka occupé mais appelle ya Patrick Ekotier pour et pour anine. Il faut y a yo pe ko pour recevoir rien avec a besoin na yo na ça na batuna à sali église à sali comme église bango ba comme son commerce à sali église à kena kati ya télé azote ya batu bazomona ke non pasteur aza jamba numéro ya classe na kati téléphone na ye mais na classe ba numéro ba douter non c'est la pour mutu nyonso aza solution nini oyi goloba na famille ya pasteur Mabwanga sa pe na famille ya maman Nadine oyo ba perdre bato ebele na famille na bango okoloba na bango nini po mopesi makambo yo tango likambo engindi ekomi danger oyi ko dénoncer nini okoloba na famille o babungisi bato na bango ebele et puis na famille oyo po babi Mabwanga sa pe famille na ifo ya kine. Oui, bah ya kutu kini za malamu ba oba za na besoin ya ko mo na ngai pour que na la sabon na kata nzungantuma lulenga yaki na la sabon na kata nzungantuma ndeni nzungantuma za nzungo ya pouvoir na nga etuka automatiquement dans l'évidement et nzungo ya spiritualité na biso na salaka ils ensemble na ancestral na biso donc tango yo yaki na capacité ko dénoncer ngona kati nengo ye ezio déjà mobimba na yo ato kufa mutaye kati na mais César ya pa na yo ça va ni ne la sekaya pa na yo na laksi nzungantuma bozomone lulenga yaki na kati ya ekuke ya musala na ngai c'est ça na lakisa ko déjà plusieurs fois il a beaucoup de actualités on a lakisa ye ese belé on a na laksi lulenga yaka na kati ya esika ya musala on a sala partir à Brazzaville. Donc famille à maman Nadine j'espère bien oncle to sala une émission to solo la ginayo ou expliquer biso makambo ebele ta muto apesa ki Mabwanga sa pasteur Mabwanga sa makambo yeyo azolo bango bozana ba preuve o bozoluka na niveau ya justice ya lobi nzungwa nini nzungantuma ezali ya relaxa bino neni na yaki donc bato bazolanda biso bato babandaki ko loba par rapport ya comment on a le rôle pasteur azaki innocent moi je me réserve yende mutapesa ki makambo donc
yende mtu aye koloba ngo pe alobi ngo à l'opinion aleki abengi biso ko benga po aleka ya ko dénoncer famille ya maman Nadine ezolanda yo exaucer bendela nga ye bien apesa message mon famille ya maman Nadine oyo ba perdre bana ebele na bakoko kozwa perte ya bato ebele bongo eza vraiment pas si mingi mais quand on koloba na famille wana message on a opesa kati na bango ba se croire suna yete na ba o nyonso ba se croire ne que no pasteur a solo aza pasteur lokuta a recevoir makambo ebele kati na ngai message on a opesa bango ezaki ba se tracasser te yende muntu asali lolenge wana par rapport makambo ya saisir ki na spiritualité a respecter ki yango te message na opesa bango yango wana ceux qui bazana besoin ba mona lolenge na sala ke musala. Or, vous avez besoin de contacter quand malheureusement notre Brazzaville n'a pas qu'à la minute. N'a pas ça deux numéros là différents. Il y a Brazzaville na Oyangam ou Congo awa. Ceux qui bazana chance na remise ila awa ba contacter nga na kutana bongo. So bazana chance te ki naza so awate ba ninga vers Brazzaville na ça mo musala. Numéro là Congo za plus 243 89 880 23 39. Numéro là Brazzaville ndé yango. Et ça plus 242 056 26 39 11. Plus 242 056 26 39 11. Numéro dans la Brazzaville Langwana. Donc, quel soit l'air au Bengangaï, dès qu'il y a un ngambo, on a plein de droits à coûter à partir en Ngamba Brazzaville. Oui, on a comme ça partir à Sibiti, dans le Makamunion, sur un besoin, pour na Omona, Makamu, Oyo, passer, nous, Basalaka, ou passer Oyo, Amibimi, c'est par rapport à Bomi Bato, na Makamu, et à recevoir, c'est ça. Merci beaucoup, Bandero Balandi. Eza pasi. Comment la famille moi perdre bateau belé pour na likolo ya moto moko moto ya kende ko luka makambo na ye on retourne en haut et même ba causer ba mambo biso na bino toyebi bato ba kufi famille moi perdre na butu moko bateau belé donc j'espère bien que ba pasteur bino boza censé ya olakisa biso nzela boza censé ya ko encadrer biso mais air moko bokomi ko décevoir biso po air moto na ok na nga so église te na va na ndako na sambela na nga na palais vie o to komi ko yoka pona bino bozo lembisa biso donc nzambe moko ayebi vérité zesika nini est-ce que ye muta bomaki to abomaki te mais boyoki ndeko alobi ke yende muta pesa ki ye makambo mettre de là petit à petit ok na suka tolobi mwa mingi bato pe o baolanda biso bakozala na besoin bayeba musala nini adelara asalaka eloko nini ceux qui baza nango besoin il faut ba contacter Adelar. Bon, oyo nyonso a contacté na sala musala nyonso oyo est tombé na spiritualité, même dans ancestral, on a besoin il y a portefeuille magique, on a besoin il y a traitement mbasum PC rhumatisme avec je suis paralysé au contact ngai. Soit on a connaissance ancestrale na bino, na faire qu'on reconnaître yon ancestral na bino et marche à comment, na repé so liaison oyo go ça là pour nous reconnaître ancestral na bino ou pouvoir ancestral na bino libota na bino. Oyeba kayango te ba koko ba kufa maman kufa papa kufa pour nous recevoir pouvoir na bino au contact ngai na relaxo comment oyo se conduit pour na ozwa pouvoir na bino libota pour go ça lango parce que beaucoup de pouvoir il y a mabota ya bateau. Et c'est disparaître bon pour na koko kufa koko à garder un oye moko au pouvoir ancestral et les botabato et son clan ancestral ya mutunyon so ya kati ya famille oye azali comme kati coloniaux so yozali c'est ça. Oui c'est ça mais le bien au moins est très capital tant au salaire mission nanoko ya maman Nadine a tiki biso noko alobaki que pasteur Mabwanga ça a été ko recevoir mbongo moko akabela ekutu maman Nadine $1000. Aki ko luka porte-monnaie magique et pas na OTB. Bon, pasteur Mbonga ça aussi a recevoir multiplication. Multiplication mbongo zalaga ozana $100, $100 na et comme $1000. Ça dépend montant oyo ko loba. Oh te on a 100 € et comme 20 000 € na on ça le ngo. Ouais ça multiplication. A aux portefeuille magique, te multiplication est inconiflame. Tant na kata multiplication na au recevoir mbongo wana. Ne so mbongo liboso ko lia ngo te ye akeli azo mbongo amo kabila bato. Yango pesi ba cause makambo parce que mon liboso okolia yango te faut que boire yango na mai ou na toilette nous faisons un monde invisible après ekobimela les sources na sika lien ya réception oyo o na pesa que au sala et comme là mbongo oyo zaki nango besoin c'est ça
Merci beaucoup. J'espère bien que non, petit à petit, tu vas comprendre les solos na biso et pour la émission à l'élo. Mais ulobe nango za bilo mo linga ko sala po batu ba mona savoir faire na yo na habité tozo kende dia na suka. Nini oko proposer batu po to kabwana na yo. Bon, on a proposé batu na ye na elo kamalonga te, sauf que na ye na banque licence, o esala ka musala. Azaka na banque licence sur place. Banque licence yango yo. Neka na banque licence nako ouvrir yango pour que mona ke eza vide na kati banque licence yango yo. Oh cercueil te. Eza banque licence, on monte na kati eza rouge. Na kati eza rouge yango yo. Ron yango eza pour ça la séance nous on a besoin de recevoir na kati ayo ko bimela nesima yo ozu yango. Donc appel lien nyonso na ko sala na kati awa. Non, ce que l'ingé bimela nyoka ezaka par rapport au lenge osenga ki nyoka bimela yo. So l'ingé pe bimisela gombongo eza par rapport au lenge e bimisela mbongo oyo osenga ki. Non, na koteka ngote eza pouvoir onga na salelaka. Eza uniquement biloko ya kati ekuka musala comme na kati ya temple du savoir. Yango ngai na salelaka. Tant on a besoin loko na kosenga na kati ya banque du sang et bimiseli yo nyonso eza na kati yawa. Nous avons kutu mais kutu te eza banque du sang. Et recevaka nyonso awa na kati yango yo. Nyonso za mukebo nyonso oza besoin koloba e osalela yo. E komela yo te yo za uniquement pour na actualité. Oyo koluka no makamuté. Non on nyonso koloba siko na sala pour na kati ya banque licence et recevoir on na osalela yango. Non c'est là ce que yo loba. Ne peut sur caméra même mutako loba exaucer ou comment. Bon. N'habitez oyo vous en avez besoin banque licence recevoir yo. Oko soulager ngai kaka par rapport mutunyo sala ka motokine ya nzoto motokina yo ne yango ne olia na kati ya motokino olia nazaka na besoin o recevoir ka so ino na kati ya yango na sala la séance pour que ya yo kaka. Mais comment ba se croire que tozana yo sur place so e kaka o chaka so ina yo na chepe o ya ngai. Sami. Oui, comme il donne so che soy. Sami tozana na posa ya soy na yo. OK, Sami ya ko recevoir so ino na kati yawa. Chaka so ino na kati yawa. Banga atia. Ça sous so mususu, cha 3 fois. 2 fois, 3 fois. Sami obanga raté. So yango ya Sami na yanga izana kati. So ya Sami yango na yanga imoko izana kati. Nazoko sala séance. Yango na kangi banki bisa na ngai. Banki bisa ekangami. Ezoko sala séance spirituelle. Na à l'époque bangunza ko sala bankawa. Ngunza en sala nkawa ezaki omati nzetambila oke recevoir nkawa o epesa ndoenga na connaissance ya ko sala makambo nyonso basala. Ngana sala ka comme kan magique o eza uniquement mama mutatikela yango yo. Kaka ntumu wantsongela mama monso no ngedi sala vava kamene mambo kovo mavonda en tout cas si mina mambo qu'il faut bantu baka solution unu kia kingena vava ku Kongo Kinshasa me katambe négocier futo kuna bola lito dia Brazzaville ngi wa dosongela mama monso ngi salanga matondo kwa ngi bankulu ba me na tagi so ina kati yango yo bozo recevoir yango malamu. Nabia, wani yangu. Yeyo mutu ayako recevoir biso nyonso oyo bozaki nango besoin. Ta place mabwangasa biloko ya golo. Yeyo mutu ne a recevoir bino. Yeyo ni mutu asali makamu nyonso bomoi na kati yawa. Yeyo ni mutu asali makamu nyonso oyo. C'est la même chose. Donc, ils ont oyo kolia n'importe quand ou n'importe quelle heure aux gens pour recevoir encore. Il faut boire quand nous oyo parce que oyo asenga makila. Quand on a payé 1000, les gens par rapport pour nous neutraliser, azoé facilement. Abosana ki tege, il faut boire quand yango. Abosana ki, vous voyez. Et là que c'est là comme musala yango yo. Est-ce qu'on a bien? Il y a un gars à Kimade. Non, ce qui n'a pas Akimi, mais à Gozon, on a 4 temple. Le temple du savoir, Azongi, Namboka, Nabiso.
mais ça esprit là on est sur nzamba ça na mokili eza esprit et ça mi pe na kata mystère aza mystère nga za oui nakolobisa ye mpe nyonso aza na besoin ya kosala na kosalisa yango nakodeleke ye aza komi guide ye na delekaka ye na makambo ye ni moto ayaka na bandako na bino akosala makambo nyonso. Pour l'instant aye mpo na kosala séance oyo nasengaki ye asalela ngai ya mbongo oyo arecevoir kende lakisa bino ke paster na bino mabwangasa makambo yakoluka yango moto arecevoirki makambo yeyo yeka muta koloba yeka muta akodénoncer yeyo ye muta asali makambo nyonso yeyo ye muta asali makambo nyonso ozokomona oyo yeyo solo okende koluka makambo na yo moko tala lelo écouter ba vie ya bato Maître Adela en tout cas osangisinga maloba osilisinga na maloba aussi singa vraiment maloba pour na mona eloko so akoloba te oncle maman Nadine comment on est sunani exaucé oncle Martin Waku j'espère bien que non Hollande émission oyo tant to sala une émission benga yipe na bande kono musu bazali na poto bota la réalité isika ememi biso lelo yo mbongo yango ebimi balobi ya liboso efalaka ke kobwaka na mayi bia bwaka na toilette mais ya zwaki asalelaki oncle alobai nanga bapesaki maman Nadine 1000 toyebite o atikala inango asala inango nini biso yo to mona makambo suswa Maître Adela ya robaki sezali oui ya robaki sezali par rapport ke loko yoko sala musala il faut izonga na kati ya mboka na biso nazoko zongisa na kati ya banque du sang comme ça mbongo etika na mokili na biso oza na capacité à utiliser à utiliser pour na conserver bateau nyonso baza na ba difficulté c'est ça yeyo azoko zonga on a soyi zongi na kati lolenge ezalelaki yango na recevoir na kati nyonso na zongi si azongi na kati ya mokili na biso Kinshasa makambo mambo tozoluka na vie toza pe na makasi tala lelo yo papa s'est retrouvé na prison maman Nadine kala mingi te na lilita na bana en tout cas ya koloba mingi ezate boyoki Maître Adela ndenga lobi comment le pasteur est venu vers lui pour na koluka biloko ya mokili à respecter les conditions té et même biso place toza lelo j'espère bien bateau est belé bandé qu'on se demande tant de questions donc petit à petit à travers des missions Nyansui Salemi bozo comprendre malembe oui tikali biso kakawa ezali bino bateau yo bobenga biso j'espère bien mettre à pied numéro nae na place toza la déranger na bapel na bino à pied numéro nae au cours de l'émission il faut bobenga moko. Merci beaucoup à madame Bella Dinganga sans oublier exaucer mon Voudi qui est derrière la caméra. Merci aussi à Patrick Lunga Mukendi. Bienvenue Massadi Chamberton déjà na Kini. En tout cas on se voit là bientôt là. Merci à mon ami Eradi Moussena Motema Emilia Moussena sans oublier bateau tout basunga biso na ba conseil banen tout ça. Nous sommes vraiment reconnaissants na mambo bosala rapport na biso. J'espère bien vous comprendre souci na biso pe ezalaki to mega ko lakisabino qu'est-ce qui s'est passé avec le pasteur Mabwangasa Jean-Pierre Mabwangasa donc ezangati tant to sali émission to ju appel il y avait émission mususu nde leloyo j'espère bien à vous de juger vérité comme pas na bino to e comité mais nazo zela sikoyo ba avocat ya pasteur Mabwangasa o ba benga kinga donc na bino nde to conclure mais poto conclure na relaxa bino vidéo yo na relaxa bino vidéo yo parce que c'est ça muteza à la base de tout donc ndeko nanga soki ozo luka makamu na vie luka ngo po kokango ko luka ka makamu na vie te
puis la yo ambrema so on a capacité té possibilité té ya gérer makambo tala lelo yo mbongo et ambriende on a biso wana akokai ko se gérer té ta place même biso. Sans plus tarder, tout est bien qui finit bien. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi, je tiens toujours à vous dire merci de tout ce que vous faites pour nous, vos conseils, vos remarques, vos suggestions. C'est ça qui fait que nous puissions améliorer notre travail. Merci infiniment à vous. Tokutani Mbala Simana programme. Ciao.